balobi bokanga misu po bosambela. Non, non, tola mugata une seconde mokolo moko tolobi non. Lelo ça y est c'est fini. Toko kota suna busobo yote et koki boy. Et koki boye bakoko na biso bandima ki bakufa pour avoir refusé d'accepter n'importe quoi. Mais lelo batwa lelo bakomi ko accepter n'importe quoi pour rien gagner, pour rien bénéficier, pour s'auto-détruire. Ah oui, hein? Pour s'auto-détruire. Pour s'auto-détruire. Nzambe amona nakate. Nzambe oyo amona nakate. Mais bazoye bisabino bokanga misu po bosambela ye. Sadi nzambe kutokanga misu fungula amona nakana yete. Mais bazoye bisabino bokanga misu bazoye bisabino bokanga misu po bobondela ye bosambela ye. Nzambe oyo kuta mona na kate me bazoye bisabino ke voilà bokanga misu po bosambela ye. Mais ti lelo batikala ko expliquer bino te bokanga misu po na kosambela po na nini. Batuna ki sango moko lobi po na ko éviter dérangement. Ah. Donc examen à classe bazo fungula misu. Mais kosambela nzambe il faut kokanga misu po na ko éviter dérangement. Examen de l'école bazo fungula misu po mona malamu. Mais pour nous ressembler à Nzambe Sengeli, c'est incroyable. Hein? Et il y a aussi des gens qui acceptent n'importe quoi. Bangwana bakangi miso, oto sambela Nzambe tokanga miso. Mais à mon anagate, à to fungoli miso ko mona ete. Et so mona Nzambe. Mais tango bino bokangi miso, netango bazosala bino makambo ya mabe. Bazokotya babiloko na kati ya bamasuwa. Ezokende bino miso akukangama yo moni kokanga miso ezeloko malamu aveugle nyonso suwe na ye na mokili ezalaka nini amona aveugle nyonso ya mokili suwe na ye ezalaka amona sikoyo bayebisi yo no ifo kanga miso nzambe alingaka kaka ifo bokangela ye miso nzambe alingaka kaka po ayoka yo ifo kanga miso Nzambe fokanga misu. C'est incroyable. Hein? Nzambe na likolo il faut bakanga misu po basambela ye. Ah! C'est incroyable. Hein? Nzambe alobi bokanga misu avant na yoka bino. Après si bino na ba condition avant na yoka bino il faut bokanga misu wana nde soki bobondelinga na koyoka donc Nzambe ya likolo tata akomi na ba exigence faut bokanga misu a des fois pe bokanga matoyi soki bolingi ayoka bino après tango bano sambela bino bato bozana ba diamant bozana l'or bozana cobalt boyebisaka Nzambe pesa biso lipa ya mokolo na mokolo mais aussi longtemps bozana ba diamant bozana or bozana cobalt donc muto azana cobalt azana tina ya kosenga te akozwaka cobalt na ye ateki azwi lipa na ye ya mokolo na mokolo bayebisi bino te esengeli bosenga oya kosenga te akolala nzala sengeli bosenga
faut que senga oyebisaka nzambe pesanga tia komela lobi pesanga mapa ya kolia lobi yo mutu oza na or oza na diamant oza na mabele esalaka bilanga okolona loso na yo okolona ble na yo mpo na mapa bayebisi yo te kolona te sengaka na nzambe na verset moko tu bakomi balobi demandez à Dieu tout ce que vous voulez. Demandez même la vie éternelle. Mais tu sais que vie éternelle est zalagate. Mutusoka kufi vie na yesuki wana. Mais quand est-ce que nous allons réfléchir même une seconde à pamba na mokili? Une seconde à pamba to lobito réfléchir cette fois-ci. Une seconde après to koma na biso bazoba. Quand est-ce que nous allons réfléchir même une seconde? Même une seconde. Mais non, batieli bino na kobanga na kati. Batiena kobanga na kati, c'est-à-dire ozoko wa koboya te, okomi esclave na yo moko. T'arrives même pas à dire non. Te, ozobanga na kokufa, mais obanga okufa te, okokufa kaka. Ngonga no mukolo kokufa kokoka, okokufa na yo. Mais quand est-ce que tu vas dire non dans ta vie même une seconde? Olobi cette fois-ci il faut na loba non. Quand? Quand est-ce que tu vas dire non dans ta vie? Babi nzambe, tata nzambe, il faut osambe la ye. Kuyebisa ye, siko to bonde la pona kosenga nzambe mapa, nguba. Il y a des garages qui ont un problème. Un problème à démarrer, mais il salinine. Babito senga nzambe ngalo senga na nzambe tena kena garage batala ngo parce que basala ki yango entretien babito so batie huile belé so ki nini pe lo ngala nga te mutu ga bien na kena ona garage après comme un problème il y a démarrer, c'est n'importe quoi. Bon, problème à démarrer, déjà problème était parce qu'il y a mon tour, il y a un code, si on peut battre faux code, ce qui peut nini, je ne sais même pas. C'est grave, hein? Bon, on est à souci dans la tête. Parce que nous avons un grand mécanicien. Voilà. Bayebi bino nzamba lobi bosambela ye bosenga ye oyo nyonso bozana ngo. Mais il faut être fou, il faut être malade. C'est gaza nzambe pe bolingote. C'est gaza nzamba bolingote o balobaka na biso nzamba bolingo. Mais comment nzamba pesi bino manioko? Bozo senge sou pesa biso manioko ya mikolo na mikolo. Mais on est où là? On est où? Bandeko. Après babi ke bokanga misu pona ko bondela. Mais nzambe mo ta mona na kate bokanga sou misu. Et comme double tâche. Donc nzambe azomona na te ba bisi bino te. So bo funguli misu bo ko mona pamba. Alinga kate ba mona ye. Bokanga misu. Et ça c'est grave. C'est très grave, hein? Après babi demander à Dieu si quoi to bondela. To senga nzambe nyonso to zana ngoposa. Nzambe na ngaye pesa nga libale, nzambe na ngaye pesa nga musale. Ozana CV. Bobandiko senga
après babi bobenga na milimo mabe milimo oyo bando bota mana no monate e babi te bobenga na kaka eza wapi ozomona ngokutu te babi te bobenga na kaka milimo mabe bobenga na mais milimo ngo eza wapi babi te bobenga na kaka bomoni yango te to moni te metozo benga na kaka alors il faut beaucoup mabata maboma même ngungi na kati ya ndako babenga na ngungi oyo moni so moni bangungi bandi ko popula babima na fenêtre mais yo moni ngungi te na kati ya ndako mbala moko mi ko popula na muto yo kolonda ko mona ke abangungi bazalaka te ozo popula nini o te bana biso kuna to popula gabi non 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 awa bangungi bazalaka te ozo popula nini o nzambe alobi to bondela obi ko bondela lingo lobani ko supplier. C'est-à-dire, c'est comme si quelqu'un a un loco, avant pesa yo, il faut supplier en kolonanga, yo mutozane loko pesanga. Enzambe, afani na ngwende na yaza koseka. Alobi, vraiment, changement à la gana mokili na batu. Mais chez les Congolais, changement au côté libango pendant 89 ans. Et les Kébélé. Bako qu'on a biso ba na croyance au bozana ngo lelote. Croyance ya bazoba. Croyance ya bato bazanga réflexion. Ba réfléchissa kata une seconde te na vie na bango. Bazaka ka oui 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 oui. Oui 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 oui. Ngata na oluka banzela na ngako ya poto ngara osa prière te. Na oluka ndelar mbongo nde. Ngako ela ngamba prière te go pasteur moko kuna te. Ngai kwanga nde lar na ngekota nakanga masolo nanga natambula nakene mikili nasunga bana na ngana mwasi na ngaba vivre vie heureuse na tikala ko sambela ta une seconde te nasoka ngaka lar coopération kaka lar ti lar pe go monana lokwana eki déterminer lar e go monana lelo ngayo te église ni nyonga kenda nanyo ya kota inga prière veille de prière ngeza na mutabengisa na potote ngane na bengisa bato et puis bato wana na bengisa bazaka content bazaka heureux kezalaka ndengo wana tango makambo efungwa maka pona mulongo ya bato nyonso ah oui chulo mboye wana koma yi mokonzi mutu nyonso azonga yi Kinshasa bino bosaka na mokonzi o nyonso dorobaka nezalaka masolo mokonzi aza mokonzi ate azoyiba te bafamile bako bénéficier ate azoyiba te tala bafamille Macron il bénéficie bazana ba passeport diplomatique bazana makambo ebele ba bénéficie ba makambo ebele bafamille Macron. Moi si nanga kimbangiste ya makila bango babota ma ba kimbangiste mama na bango mutakenda ko découvrir nkamba so za kapena ba problème nini mama na bango kana ba mbongo ebele ba mbongo yoka ba mbongo donc ngati tango na bana okola wana $300 pour moi si nanga kabela ngeza ki mbongo ya nguba nga muto akabela nga mbongo na vie nga s'appelle ma femme nga tikali ko simba mbongo te. Mais maman na bango soki ayeki nini bambongo ebanda ya kobunga ake na nkamba tant ake na nkamba bieko akangami kala na bane 80 père na bango banoko bayene boki azobeta ne banzembo ya franco mbala moko akoti père na kimbangiste ponga na yebi mwasi na nga depuis mwana depuis azaki na 13 ans ponga na okende binza pa koko na nga ya mwasi nazo no rendre koko na nga na ba 15 ans c'est par là ba mi Roger ipuni ba aya yo faut petito il faut balaye to bani bolingo bana mike to e bana ka penzo tote moi c'est na kimbangiste donc na bo mwana na la taka foulard ya verte na mutu mais lelo na longola na bilogo wana
oyebi kimbangiste oyo abotami kimbangiste po longola ye eza black te kimbangiste te ko soki ya nini oyo abotami pena kimbangiste po longola ye na masolo wana eza black te mais leo na longola ye akendaka mpe biloko wana su te mpo nasalaki komba monene na meka koexplike baparametre nyonso eza deux fois te olongola moto na kimbangiste yo nani eza black te mpona kolongola moto na lingomba oyo azali lingomba moto akoli nango me na longola ye na biloko wana lelo akoma kokomprendre akoma kokritike mare na ye na papa na ye pere abakaki ne moto mpenda ya enjoy me pere atika makambo nyonso wana ya mokili pere akoma mpenda kimbangiste nkamba sikoyo bake kovanda na matadi bake retraite bake kovanda na matadi na vila na bango po balongo bapese feuille de route ya Kinshasa akende kokota na selile ya matadi banda kenda Kinshasa bakoma kolalise na mabele kosakana na ye pere yo bino bato bosali mama yemo bamédecin minene oyo bosimbi mama yemo lelo oyo bakomi konokofandisa na mabele po na feuille de route ya nkamba c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi. Lelo ba comment on va na ama on va na mabele likolo ya kozela tata décidé père guder moso kutena ye fils makambo ye mama na bino mutakoti sanga bisiko yo mama na bino père mo galela ga me osani na age wana zano ye mère ko to sola ne masola kimbangiste parce que ebinga na très radical goto très radical na donc na linga kutu koyoka makambo wana te franchement nzamba zo mona na tikala na koyoka mukolo mote mwasi nanga azobeta soli sola kimbangiste na mutu azobeta li sola kimbangiste na muno na ye ndeni bogoza na ba croyance mo wezanga tina yango bana ngana baki ba religion ba koyeba ngoso ba kole ba komi mikolo na bomona bona koyebisa bango biloko wana te mais na tangisa bango histoire ya Afrique ba bokoko na biso parce que tant ba ko mikolo bango moko ba ko banandi mpete ba okende biloko wana ni christianisme ni islam na ndimite ba okende biloko wana parce que déjà oyo déjà malako déjà bazwaka déjà dès le bas âge. Mais comment tu expliques à tes enfants? Non, non. Oh, mais vous êtes des athées. Nous on prie le Dieu africain, pas le Dieu occidental. Ah, ça alors, la directrice d'une école à moi. Ah, bien oui. La directrice d'école à Kamwa. Ah, ça alors, mais oui. La boy un jour que comme ono, bana balata ka foulard, l'école va pexer foulard. Oh, bana, na expliquera déjà bana makamunios. Escroquerie à christianisme, escroquerie à l'islam. D'où vient l'islam? Bah, et histoire, on a tout. Atao, zano musulmans, yoko betere masola islam, on zambe. Aote aloga boazo sekayo. Soit linga sola, ebiso mon père m'a tout dit, hein. Sur l'islam, sur le christianisme. Point barre. Yo moko moninga oh mvuluzi penda. Bana ba yebi sumute ba yebi mabete. Ata moni mbongo na barabara kwa yebi so maman je fais beaucoup d'argent dehors. Boke boluki kolo na ngo bosongi seli. To bo bengi la police aye ko so ngo basala banquette nani akoisaki. Ba yebi sumute. Si wo yebi sa mwana ngaki yo il faut sambela ka ponzamba pesa obilo wa kulia no ayebike bilo wa kulia za kana kashibi bilo wa kulia za kana frigo
donc atikala komona mokolo moko te nzambe aye kopesa biloko ya kolia na ndako donc moto aye kotielanga so moto aye kotielanga so code nini yango na voiture mpena voilà bandibu siko code na otia ezosimba te. Mais voilà. Na code na otia ezosimba vraiment nazonga na oso na garage. Code à tirer les accords hein? Ah non, je peux pas comprendre ça. Ils ont pris un code incorrect. Tu me sauves. Mais tu as le code dans le carnet, ils ont pris un code incorrect. Parce qu'on est là, il faut que c'est au tambour dans le bois mabé. Bon. Ils ont problème. Malgré tout, ils ont dérangé, mais ils ont problème. Batieli bino makamomoko boyezanga tina na mitu. Osenga na nzambe nzamba kopesa yo sala nzamba opeso nini? Nzamba opeso eloko te. Komona nzambe zoba te. Bato bayebiso ne nzamba kopeso bango nde baza bazoba. A defendre baza bazoba te yo ndo zolanda bango za zoba. Nzamba opeso eloko te. Po banzete nyonso na mupepe na moyo yo te mdosenga ya tiango ye mo mda tiango siko yo zangi olio luka ozwa na yo ozo senga nzambe. Est-ce que tu trouves ça normal? Ils en a sensité après wa boka nga misu bo sambela bo nzambe na ngai longola ngai boye longola ngai bengala milimo nyonso. Molimo nini eza wana? Molimo nini eza wana? Omoni yango wapi? C'est incroyable. Obi mentalement et spirituellement sokozana nous guerrier te koya peut combattre. Pour un combattant mentalement et spirituellement, il faut déjà délibérer. Faut longwa déjà na ba makambo wana. Sokoza déjà mutuka ka tokanga misu tolia to bondela obondela lo nini fufu ese monani obondela nini fufu ya ngoyo yo si mundazangi fufu ata bondela ya kozwa fufu vous réfléchissez pas mutoyo azangi fufu ata bondeli a kozwa fufu ati kozwa fufu te fufu ya fufu bosakana te Osaganate fufu ya fufu. Yo reso bondeli ozwa fufu. Wabo ozoro masolo na bino beta na bino na bino. Do vandi pena na pale boye fufu ya te. Mbisi ya te ndunde ya te. Obinza mranga yom do sala mbisi osala fufu. Pesa nga fufu. Ndego olala nzala moko tuna batu olala nzala babetero masolo. Olala nzala moko na olala te. Ignorance no egola liso mama na mokate. Ola nzala ko. Après balobi yo za ate. Donc yo lingaka nzambe te. Ate kuna lingare ya na ngote nina munoko nanga na chilube za te. Mutu nyonso ayebi nzambe. Mutu nyonso ayebi nzambe. Mutu nyonso ayebi nzambe. Nyonso ayebi nzambe ndeko. D'ailleurs nzambe bakolakisa yo te eza lokwa bolingo te bakolakisa bolingo te me balobi o bible ya na bolingo bolingo balakisa yango moto bolingo ese développaka na ba acte o bato baza kosala na moki
na muto ebite soka sungio ka komoni kazana bolingo muto ko to yebi kombo na yete soka sungio na likamoko boye faut ebise merci au sentir que muto azana bolingo bolingo ba ebisa kango muto te na banyama kutu baraka na bolingo omona ba makaku bazolongola na basili ba koti bino na monde moko et vous commencez à dire n'importe quoi à faire n'importe quoi soit disant que oli lo banzambe ndeko nanga liloba na so ezaki ya nzambe rien mundele pa linga peso ngote so ipe lola e bande ko exister rien mundela ko la soit poto kuta pamba zo boya ko peso visa nde lola que no et vous êtes là vous croyez à des histoires qui ne tiennent ni la tête ni la queue poto kuta pamba bazo pimelo visa bon si ko mundela kamata poto apimelo visa après kamati lola bisika passe rosalate a pesu ya ngorbi kena lola et toi tu crois à des bêtises comme ça tu crois à des bêtises comme ça poto kutu aboyi ko peso visa po ya poto lola bisika nzamba zalaka a pesu yo alobi ke kende na yo et tu crois à des bêtises eh Nzambe. Ah oui, tu crois à ces genres de bêtises? Oh, toko kende lola. Poto wutu ba pio nkanda te. Poto wutu ba pio mbata te. Siko yo na mutuna yo kende lola. Yo azi lola ana so yaki ya solo. Mundela ko permettre ngo yote. Poto kutu bisika vie ezali stable vie sociale eza stable azo linga kuto yate kaka lola bisika nzale kozala te pasi kozala te. Vous rêvez construire des châteaux en Espagne? Franchement, vous rêvez construire des châteaux en Espagne? Vous rêvez franchement construire des plateaux en Espagne, des grands châteaux vraiment en Espagne. À un moment donné, il faut botiga babiloko wana. À un moment donné, il faut botiga babiloko wana. Bobi mana makambo wana. Bon, na on a pas garagiste nanga. Kodo atela nana yeba neba chakate si vous souhaitez quelque chose boya code wana code incorrect mais soko beti yango ekoti ba mi tugo ba code je suis fatigué vraiment nazo ngana Mercedes vraiment babiloko pena na longwana nazo alors vandi wana pena même conscience na yo moko oyo réfléchir ata une seconde te mukolo moko que la Bible n'est qu'une maison de mensonges. Et logo mogo ya solo eza na Bible ezate. Il n'y a que des mensonges. Et eza mensonge moko etambulaka na psychologie ya moto. Et soko bandi ko croire na ngo yondo comme esclave. Soko zo croire na ngo te et tu te libères petit à petit. Pour neni ba no yebiso ke lola. Histoire ya lola uta en Afrique. Ezaki ba masapo oyo bakoko babane ko beta pona ko meka ko expliquer batu ke ba vivre malamu na mokili. C'était juste pour ba koma mikolo ba koma ba mpaka. Ça dit ba kutana na mabakute. Mais en réalité lola ezalaka na ngote li felope ezalaka te. Ezalaki pona ko zongisa batu na banzela ke yo soko zo sala mabe ko kende li felo. Alors ko mona muta komi ko banga akomi ko sala bolamo pour un jour akende lola. Mais en réalité lola ezalaka na ngote. L'histoire du paradis et de l'enfer a été constituée en Afrique. L'homme blanc a volé ça. La Bible n'est pas que voilà, il existe bel et bien un paradis où il y a un Dieu au trône et son fils à côté. Et voilà. Et vous commencez à croire à des bêtises. Et ça, il va s'emboler. Et ça, il va s'emboler. Oui, au départ, Nzambe a existé.
mais après ce qui ba koko na biso conscience o ezali kolakisa bango makambo ya bolamu na makambo ya mabe. C'est-à-dire, c'est Dieu lui-même qui a créé le mal et a créé le bon. Donc, alingaki po bato ba vivre bien na mokili, il faut ba ko distinguer malamu na mabe. Et ba koko na biso ba komaki déjà na dimension ya ko distinguer malamu na mabe. C'est-à-dire ba komaki oyo to bengaka ba bantu, ba muntu, c'est-à-dire un homme complet qui arrive à distinguer le mal et le bien. Voilà le mot bantu bisige uti moto a coca. Moto a coca. Yawana on peut s'emboter mingi na soro bilel na buku akomaki bantocratie. Bantocratie, c'est-à-dire bato yo bazana nyonso ozana eloko kolukate na mokili. Soki bakoko na bandimaki bakata bango maboko, bakata bango makolo pona koboya kondima Bible, babeta bango fimbu mikolo misato bakufa. Pona koboya kondima Bible, bakenda classe te. Na yo motoke classe, tu acceptes n'importe quoi. Nani aza maele? Yo na bakoko, nani aza maele? Michane sigana bango. Nani pena zali moto ya solo. Yo ebi kondime loko ya batu msu ezali ko perdre identité na yo. Ko perdre culture na yo. Na yo katipu mwa solo balanga bi il faut être intègre. Muto moko na mokili azalaka intègre azate. Parce que Batumingi Bataka Makelele, moi je vécu avec des Français et des Belges au Congo. Je vécu avec des Français et des Belges au Congo. Moi. Nagina ba master ya mindele. Ba mister ko o tutanga na bango chiki moko ya mindele. Ba Belge na ba Français na kolonga na baneko tanga. Jamais au kotika la komona un Français ou un blanc mange comme un Zaïrois à l'époque. Jamais au monde un Français, un Belge danse comme un Zaïrois à l'époque, jamais. Et la seule chose, il parlait français et lingala. Intégration na bango et soukaki wana. Ba Belge mi ba manolo ba Netherlands. Soye ba lingi ba tonga bino ba koti na Netherlands. Ils n'étaient pas intégrés. Ils ne s'intégrés dans la société batunengeni. Respectez la loi. Apprenez la langue, parlez leur langue. Mais tu ne peux pas manger comme eux. Tu ne peux pas manquer de respect comme eux. Tu ne peux pas saluer un aîné ou un papa avec une casquette à la tête. Mais non, ça ne fait pas partie de ton identité. Yo so mona mundela za intègre na Congo. Comment on est? Petit moko boya mundele aza comédien, c'est un Français. Ngana kutana na un jour na ambassade na biso. Aye ko tisser ba relation na ba siatula. On a ba na mainga vraiment. Bon, na ngina kine kini na lela kini toro na la ba congolais. Ba siatula ba selie ba masolo, mona maya kitikini. Tanga kitikini na mo parti ala ra ngina ngomo ba 10 000 balles na ye, enjoy ba momi atiezemi. Mundele un français. Atiezemi, tanga atiezemi a déclaré mona kuna mona foala, moi si pas judoki na kini. Ba yemi kili na mwasi na mwana babani ko vanda ye tellement côté ki na milliers zaïrois mingi ba zaïrois o pena balingaka ba boki bantaba ya côté ki pena na milliers wana mwasi azolinga ba makambo wana te yebuta okama mwasi me oh momi onenge nini alingaka tenga ibo yanke benda azongi lisuki Kinshasa akomi agent marketing ya Bralima akevan mundele français akevan ane na Congo a commis agent marketing ya Bralima. Donc yé pena damaraba kwanga bantaba akoma kolobana lingala. Mais so vandi na mingi au monake il a forcé sa vie pour à bénéficier babilo ko wana pour na intérêt na. Mais quand il est avec d'autres Français, ça y est, c'est juste pour na, c'est ce qu'on a fait aussi. C'est ce qu'on a fait. On parlait français. On est avec eux, on travaille ensemble. On boit le même café. Mais il y a des choses, moi je ne fais pas. Comme le français. Je ne fais pas. Et je n'ai même pas le temps de le faire. Vous comprenez? Donc, il faut bosser la keba.
nzamba ba to sambela te oza pene mobilité te ya kosambela nzambe bato bakoki kosambela nzambe bazali ba élu ba mwami bakonzi oyo ya ba village bango mutu bande kosambela nzambe bande kosambela nzambe pe te ndenge yo sambelaka onkolo na nga nazobima batelanga mais non nzamba batelo ndenge ni nzamba obatelo ndenge ni zani sika na ye yo sozo tambula na voiture okangi miso siko osani osa accident to okotia bato musu na risque mais soko funguli miso na yo ozokengela ba angle mort no makamuno nyonso tambula malamu okoma bisiko ozokende eh ben c'est comme ça mibeko moni mibeko la loi la constitution oyebi bato basalango ce sont des africains mais lelo bokoma kokende poto basala bino constitution ya poto ya Congo po batia makambo ya mabe na kati o eza na intérêt ya impérialiste pour nous soutenir ba président oyo ba gagnaka te na ba élection ba yiba ka élection ya peuple et vous êtes là vous les applaudissez siko bino na ba makako oyo bazali kolanzete banani baza mayele sambela nzambe sambe olanzala yaya ngati ba dimanche bato bakokende misala yo na kesambela wana eza ba biloko moko bakoti bino epi mindele basalaka na bango yango te ero mindele basala bafutingi na bango bazokima bambango yo kesi kosambela batieli bino kiru cha 8h kid talibino bo continuer ba monde de vie na bino wana etalibino Où est la baguette? Où est la baguette? Pain français parisien. Continuez à vous croire na Babylone Zangatina et Talibino. Talibino. Biso Torana Mokili Wanate. C'est votre vie. Hein? Na mwana mwasi moko boye. Aboti 4 jours ma belle zobi ma milikite azoko akomelisa mwana te bayebise balobi bakangi yo mitwa mabele wana na bakoko na bino na mboka akenda pa pasteur abandi kofiba mitwa mabele après 2 jours pa miliki yeko bima miliki tange bimi basaleli ba prière bayina mwana basaleli pe mwana ba prière ale aye kozonga na ndako 2 jours oya botaki afandaki pa ya pasteur nga tuni yo melisi pasteur mabele abi no basali nga ba rituel ba cérémonie minene na église pasteur mutabane ko fiba pasteur wana oyebi a bénéficier mabele ezana vitamine mingi biso mibale er muso omona ka basi na biso atika na yeko bota memugo muso zo fiba mabele boye komona miliki bimi to boka ngote to yebi esala ka nini na nzota mwana ezaka na ba protéine mingi na yebi kuna ba pays mususu Irlande, États-Unis, Canada, Nouvelle-Zélande bato bakenda kosomba miliki ya basi na ba bouteille c'est-à-dire au fini biberon au moins $2 $3 miliki parce que pesa makasi eza na ba hormone ya développement passer wana bénéficier po action wana ya ko bimisa miliki bébé mutalingaka sala ngo olingo bando forcer kaka mela kate zo bimate ti poso wana likolo linge ko longwa po poso wana pesa na ba vitamine belé e kotaka na munoko mwana e ko lemba yango moko na kati ale e tiki ba vitamine belé poso wana ya mbuma mabele eza lokola likitange pasukaka ya soso mwa mayo ezaka na kati wana yango ezaka na ba protéine yango wana mwana soso ako vivre nango pendant 1 semaine avant banda kolia ba grain
yo so mona soso bisika zolia ali arrêté. Après 2 semaines yena mobali na ye bake ko tigela pasteur wana enveloppe 1000 euros. Alors pasteur oya zamu yibi bo pona ni mobali no yebo abande ko fiba bambuma ngote po afungula madusu wana 1000 ke banda bo eloko nini bino boke ko croire na pasteur ge mwasi aboti pasteur akoiko sele ba mabonde lipo 1000 ke bimana tolo. Ozo tuna mobali makambo ozo mona ke mwasi na batu misio ndire bakokana na mokili mwasi zoba mobali zoba do mobali ye moka tali abia nga mwasi pena na ko linga zaka mwasi azoba oso na zwi mwasi mayele abando sala nga ba reproche e ko simba te fona luga mwasi azoba lokola nga oui ba couple mingi zaka kokokana ya umona nga bazoba mingi ya mibali baloba konga na ko bala mwasi mayele te po basi mayele bazaka beaucoup émancipé et puis bazaka orgueilleuse bazaka très radical bazaka makasi. Au contraire basi mayele kutu mto bazaka malamu mwasi yebi ko tanga yebi ko koma azali souple azana compréhension azali bien basi bazoba mto bazaka na compréhension ozo yebisi likamuzana nzela yekutu ye kalandi diko kakipi diko kandimi diko Obana mai na okutana na garagiste nanga ateli nga faux code moko na mutuka na ba difficulté ameka na kotala ngo après to mona na soir na aucune gare de Lyon à 11h na aucune gare de Lyon bon X time